soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Oyo bozali komona wana ezali musuni ya ngombe te, musuni ya ntaba te, kasi ezali nzoto ya mutu epesi pasi. Leki na biso, yaya na biso, mwana kasi na biso, Jael Show o ayebani mingi comme étant influenceur ya moko ya ba youtubers, ya ba TikTok, Facebook, babwakeli mbasu na Kinshasa na kati ya makolo pe na se ya lipeka mwana mwasi ya leli obozomona wana epesi pasi. Joel oyo avandaka bongo na Afrika ngere na Kinshasa, tala ndenge basali epesi pasi. Laissez-moi d'abord tranquille, je ne veux pas bien. Laissez-moi. Son santé la gueule, ils comme d'habitude. Alors laissez-moi d'abord vivre un peu. Laissez-moi la fin je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir d'ici. Laissez-moi. Kozala populaire na Congo démocratique précisément, topé en particulier na Kinshasa, et ça qu'on va redouter. Est-ce qu'on a besoin de récupérer les anciennes amours tonderenini? Oh, bozali komona wana bawewa bazali ko accompagner ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange et pesi pasi koto ya bazali bongo côté à Kitambo magasin. Son père c'était sur la rue Ochiba. Ochiba ici à la tombe ici vers Kitambo. Ok, Kitambo il allait vers Kitambo. Bon, c'est un citoyen congolais qui se promène et voilà que la foule s'est avancée autour de lui, constatant que c'est Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent il rôle vite, qu'est-ce qui s'est passé pour que non, les gens s'agrippent autour de son cortège? Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou qui est possible même de rouler à vive allure. Mais ce que j'ai apprécié en lui, l'humilité de Joseph Kabila, c'est lorsque il entend le sirène du chef de l'État, Chilombo, venant, il s'est écarté de la route, il a laissé passer. Ah ok, c'est ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Radio Lokole TV, balobi, ngaimo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas, bolanda landa ngomingi. Ou awa, banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi. Donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana mon entier ba fanatique tout la maison mère. Vous savez pas comme les autres non, balobi tout beau santé pour s'abonner à la page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques en maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Djobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout, ya wenge muzika, bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole. Tanga kara na village elle soli kambaza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na meeting ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyonso to boswami. Merci na confiance pe fidélité. Bopesa kabongo na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kokuta na ko solola.
kotala makambo ezoleka bongo na mboka na biso epesi pasi bandeko tosolola na bino likambo oyo nayesi bino ndenge bomoi na sommaire. Petite sœur na biso leki na biso mwana na biso Jaël Show babwakeli mbasu na se ya makolo moye atelema eza te ezalaka na se ya makolo te ti bongo na se ya lipeka epesi pasi leki na biso. Jaël Show ebele bayebi ye kaka lelo Jaël Show, mais nous l'avons connu quand elle était encore rien, sans kombo Jaël. Eza kombo na ye Jaël babota ye depuis na Cape Town ndenge yaki Johannesburg tokobeta lisolo ya Jaël Show epesi mawa. Mais avant tout bandeko tika topesa matondo pe longonia na bino bato bolingaka biso na radio lokolo télévision kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na lobino to kutana to sola mamuke pona kambo ya Jaël o epesi pasi meyambo to sola ndenge boyebi soke information ezali to yaka toujours ko pesa bino information pour awa ezalaka chaîne d'éducation, d'information, d'analyse, de divertissement et consorts. Image moko ezotambola bongo na réseaux sociaux. Image wana ezotambola esika pi ancien président Joseph Kabila Kabange azomata côté ya Kitambo plein à craquer na route asali embouteillage escorté par bawewa. Oza deuxième photo mona Joseph Sokabimi et ça na makambo o. Première fois ezala ki bongo côté ya Kingasani na Changu azokende Kingakati bato ba escorté banda Pascal tu aéroport bakati ko diga côté l'aéroport mais il est passé à Kei. Et comme apparition de Joseph Kabila, il faut kaka full entraîner full. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bato ba a besoin zonga? Ba bosani kolila o ba like bango nyonso ba like pendant 18 ans. Est-ce que c'était vrai? Est-ce là qui mascarade? Est-ce là qui va mauvais campagne ou quoi? Est-ce que ce qui est le Joseph Kabila a tiré l'Ibaya jusqu'en 2023? Il va passer, tout il va pas passer. Mais donc comme si biso bande ko full oboso mona wana bisto yebi ke ba wewa balandaka mingi président Fachi. Mais comme n'importe qui ce qui ba wewa bazolanda c'est que quelque chose cloche. Est-ce que le président Fachi pardon, président Joseph Kabila ancien président Saliango encore tous allez bongo coïncidence. Et je suivi l'émission de notre confrère Tatou Jean-Pierre. Comment est-ce que Pius Roland a essayé d'expliquer? Et c'est là qui précisément wapi et puis qu'est-ce qui s'est passé au juste na CPLI na intervention ya ndeko na biso to confrère na biso Pius Roland to kana nous comment est-ce qu'il a expliqué et mouvement les salama qui wapi et puis pourquoi ça s'est passé comme ça, et là qui préparait to ezakaka coïncidence. Suivant plutôt ces images na intervention de Konabiso il y a confrère Nabiso Pius Romain au micro de notre confrère Jean-Pierre, il y a un nom à la balkanisation TV. Suivez un peu ça. Ton père, c'était sous l'avenue Moutiba. Moutiba, ici à la Gombe, ici vers Kitambo. Ok, Kitambo, il allait vers Kitambo. Bon, c'est un citoyen congolais qui se promène. Et voilà que la foule s'est avancée autour de lui, constatant que c'est Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent il y aura le fait qu'est-ce qui s'est passé pour que non, ça grippe autour de son cortège. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou qui est possible même de rouler à vive allure. Mais ce que j'ai apprécié en lui, l'humilité de Joseph Kabila, c'est lorsque il entend le sirène du chef de l'État, Chilombo, venant, il s'est écarté de la route. Il a laissé passer. Ah ok, c'est ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé puisque, vous savez, Kabila c'est un respectueux des institutions. Kabila c'est un respectueux des accords. Vous l'avez vu, nous l'avons vu gérer ici. Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Il sait qu'à l'heure actuelle, c'est Chilombo qui est chef de l'État. Et il ne peut pas lui faire ombrage. Voilà, ça c'était notre confrère Pius Roland. Monsieur, on continue sur vous, allez-y. Donc lui il vient avec tous ces les Wewa et les autres entiers. Non, il n'est pas venu avec les Wewa. Ok, les Wewa non. Chez lui, sûrement, il allait quelque part. N'oubliez pas d'abord que sa belle famille
habiter Kitambo, habite Kitambo, là où il avait douté maman ou les films de Kabila. C'est sûrement, il peut aller, ou soit il peut voir ses anciens collaborateurs, ses membres des familles qui sont éparpillés à travers Kinshasa. Voilà. Ça, c'était notre confrère Pius Roland qui dit que d'après les statistiques, les sondages, plus de 90% veulent que le président Joseph Kabila Kabange puisse revenir au pouvoir. Bon, il a exécuté deux mandats déjà et la Constitution ne défend pas qu'il puisse revenir en 2023. On verra, on l'accorde la chance. Mais et donc, intéressant, il dit full oiseau drainé, full one ça l'a préparé. Et la coïncidence, oui, c'est évidemment, sa belle famille habite à Kitambo, peut-être qu'elle est consolée, belle famille naïe, et puis ça a fait que mon Joseph Kabila au volant, et Landi, c'est normal, tout comme autre personnalité, à cause des Canaïens, mais surtout à ta personnalité historique. Oui, c'est vrai qu'il a participé à côté Bongo. Alors, acteur, il y a alternance, pardon, il y a Mboka Nabiso. Voilà. C'est un peu ça. Donc, pour dire qu'il doit revenir, en tout cas, est-ce que moi, je ne crois pas, je ne sais pas, je ne souhaite pas aussi, parce qu'à part lui, il y a aussi des gens qui peuvent faire mieux que Yena Oyo à Saliwana. Voilà, mais ce qui nous a tiqué à Sabino, c'est geste au Asala qui t'a pendant qu'il passait cortège de chef de l'État Péano Goleka à Kemu Pandi, à Tiki cortège de chef de l'État et les cas. Respect donc, coup de chapeau à ce qu'il a fait le président Joseph Kabila Kabange, ancien président. Tika to kota na sujet na biso ya lelo bande ko pesi pasi pesi ngai mutu ko swa na esibino leki na biso moi na biso Jaël Show Oyo azalaka na Afrique du Sud, azalaki na Cape Town, akomi na Kisasa babwakeli Mbasu. Ndeko na kotela yo oyoka ndenge Jaël azolela. Epesi pasi batika famille na ye batika ye balingi baboma ye pona nini asali bino nini epesi pasi. En fait, Jaël nga na yebi un peu longtemps, so ndanga mbote na Jaël, na yebaki ye avant comme Jaël Show wana. Petite sœur très respectueux, ma petite amie, un petit quartier, c'est ma petite sœur. Je connais Jaël tant où série King que je t'ai remené à Yaki Awa en Afrique du Sud. J'étais le modérateur, tout ça qui est à Cape Town, elle était toujours là, na côté du concert, donc il m'a présenté King, il y a camarade, na yemoko intime, j'ignore encore les noms, mes camarades na essayer de kufa, paix à son nom et puis c'est nga passi. Alors une petite ose qui courageuse, hein. Elle n'est pas en milliers mingi, ba prêtre, ya bat oba yebani, mais à ça écoute d'abord comme master en hâte. Moi je parlais avec Joël. Kuna na Cape Town, on a dit Joël. Non, on a kasa boye, on a un peu télévision, hein. C'est ça qui n'a pas de nouana. Tant que ça est mené à en Afrique du Sud, awa. Là c'est Joël, on a un peu télévision au Simba. Tu es très belle, Ozoloba très bien. À l'époque, elle n'était pas comme Nayasiko, elle a pris un peu du poids, mais à l'équipe penado qui slender en anglais, slender penado taille miss pena Joël Bomonan. Ya solo, elle s'était vu au Simba, mais on a habité là-bas, non, mais quand on est allé au Simba, et ça en était fini là-bas. Tant que tu es Johannesburg, à Benganga, je me viens à Johannesburg, je me remets à tout, il n'y a pas de soucis. Jaël à Johannesburg, na joyeux, na muninga na Iwana, et tu passes des bons moments, na Jaël, console, et puis nous ne sommes plus vie, et puis voilà, nous ma vie pour faire ce rôle au bâté, nous ne sommes plus vie, et puis c'est tout. Et par après, na yoka que Jaël a comment influenceuse mon nene na YouTube, donc Jaël Show Salama, je m'en na parcours YouTube na moni Jaël. Oh Jaël, à comment faire animatrice, à comment monter à télévision, moi je savais pas. Oh, c'est ça que je souhaitais, parce que c'est mon mingi. Jaël Gazamabe. Et ça dit très bien. Non, papa, moi, on est bien, tout ça, tout très bien, c'est un ami à moi, qu'on sort, on ne peut pas entrer dans ma vie privée. Mais si on a un ticket, tant on a monaka, émission à Liboso, j'ai un écho, ça, la monaka, qui a clash, jeton, moi, là, mais émission de moi, ça a bien été. Tellement j'avais perdu son numéro, la joie qui tentait à Kobenga, j'ai un ticket, émission à Ndengouane, clash, à Koloba, rendre compte, ça a très bien, ils ont bien été. Et nous ne sommes plus vus pendant cette année. Plus de 7 ou 8 ans dans la Jaël, tout ça, la paix tout. Et puis c'est passé.
mais batindeli nga image oyo namoni babwakili Jael Mbasu Jael akenda Congo azonga ya bwesiko il paraît batindenga na vidéo oyo banaye ko bana nazo ya kisasa et consort aya tanga ye babwakili Mbasu avant bien misa na yoki Jael batela ki écoute na poison mwana mwasi azolela kotelo image yo kandenga azoloba epesi ngai passe ya kosakana te makambo ya Jael pour petite sœur propre randongo ya ndenge nini okomatina ninga ya kobwakela moninga Mbasu na ina profiter pour na faire sa conseil nazoloba ngo chaque fois bandeko bomoni ba camarade o tika na Kinshasa na Congo partout même famille évidemment baka exceptionnel sans raté ko kanisa te que esprit oza ya kala mon ami de dedans mon ami de Kingani mon ami Boye baza sur na même esprit entre esprit na bango échanger comme ndenge mususu bandeko esprit na bango comme ndenge mususu du fait que yo fa na radio libanda okende Congo bazo mona lokola obonga okoma millionnaire ils vont te chercher et surtout biso bato zoma chance ya komona na TV na YouTube bazo kantonde tout ça extraordinaire okomi na famille bakosala oya minene ba camarade osala ki non comment yé avoyaka ayaka asala kaboy biso ka intact de komoko ils vont créer des problèmes pour na yo ndenge ba créer les Joël kaka lobi ala mane ko pesa un exemple tant babaki tant obeta li solo analyse ya mort ya abe Godefroid Pembele, je vais expliquer bino. Bon ça la attention. J'ai un ami à la France. Mon ingra en France que j'étais le nom comme on a été à bosser ne boyebika to magalibanda pona ko bosser pour tout on mboka. Atinda mbongo na famille na bango epa ya papa na bango na mama. Tango mbongo ekomi mama komba ko s'accaparer na mbongo wana alingaki na ete mwana nga papa sunu yaki na ye batsomba ndaku batongela ye guest house chose grave lokola théâtre bandeko ba ko filmer ndako ya batu ba otonga parce que lelo ba chanter na Congo ça ebele ba filmer la chantier ya batu mususu mbongo atinda na je vous épargne na montanango mais il est ba kaboli yango leki na ya mwasi leki ya mobali kuta somi ba catch asombi 3 catch et ça il a ba taxi leki na ya mwasi azimbo ngwala ke Angola ba kosaka ya na bango na poto na France non yaya ndako ekomi niveau boy ndako ekomi niveau boy tita ngona ekomi na niveau likolo il s'est décidé que aya yaya ozoya na ko ya jour boy pour la côté d'évolution yaya akoma na ndaku boetan akoma na ndaku akomi pa na bango d'abord akomi na guest house na ye mon ami propre na ye billet akomi na guest house na guest house afandi leki na juillet na mama akepa na bango abino ça va to ça siko ndenge ni pona geta banda kunanga bazo geleka onoto okende kuna lobby to okende lobby abino ngana yena tana ba evolution ba misala ndenge zali posto na zongi poto na bundi na tina bongo bosi sango wana nzoke lobo mo sala mate mais na lupango aboni so 3 catch boyi oh ça va quand même bozo évoluer très bien o teze ya bisote ba to balal sango ka awa nzoke zaki aleki na ye qu'est-ce qu'ils ont fait alobi na butu wana. Oui, ça pas na biso, maman na biso quand même normal, maman na beleki nga makaya buna pondu to lié. Excusez. Ah bien ma grande surprise papa Fisto. Leki na nga lia kité. Na mema yekutu. Leki ya mwasi na nga la kendaki na yepa lié, lia ki pene belé. Nga le yika mukie na yina petit penate na yina besoin na mona ndaku nanga. Muki alia ki wanta to kabwani ba gelenga ba mwemanga na ndaku te ba yeko to okende lobby tangu to kabwani na kei leki ya mwasi na ngai atikiye pour na pe na luaki voiture na pousse na tikile ya mwasi na ngai pa na bango na zongi na hotel na bandiko yoka palpitation chaleur au sakate do marathon et le ko na mona moma mystique et ça bien té
heureusement na forcé ngamoko na kumbiti na clinique ngalema natala boye basalingi examen o baseli au poison tu kolia poison il y a quelques heures pendant que basa ngoto ya poison bandeko ya mwasi donc babengi mwasi nanga na poto mwasi nanga to benga ngayo que non leki na ye akufi auti kolia poison na imagine na taille na bina asadi boye ezandeko na to leka kai pai na biso heureusement na ika mukie mais leki ya mwasi nanga lepe na kuanga na makayabu na pondu wana akufi balukeli nga problème na mwasi nanga et j'ai vite compris que bataki poison tellement malade trasaki ngai bapesi nga bakalma na sali kaka 2 jours na zonga ki France na tindi bato ba vérifier bato babengi ngai que lupango ça n'a jamais existé na luka numéro ya leki na ngai ya mwasi baesinga ke nango na luka moyen numéro na benga leki na ngai ya mwasi esa ya esa foot nanga te eza kutu mama na yande babaka no tolia mbongo wana poyo bateka na malupango ke ne poto osala ke logo moko te tango tini mbongo abe no eza mbongo lupango tinaki to kolia yango ba obatinda ko na poto et pesa pasi mama kutu na papa za discussion ya kosaka te bakabola mbongo wana yango moni yaya asomba 3 kecho wana esa ebule la kai mama baka forcer mo mbongo na ye ndako bane ko tino ba photo wana eza ndako na hote eza ndako za la te excusez-moi eza ndako bato mususu atala ye papa fiston na yebaki yango j'ai senti de ngoto na ki makama gel o interpeller ngai nazo ko benda matoyi biso bato za libanda ezaka Afrique du Sud te ezaka Europe te Amérique te Angola te ata Congo Brazzaville tango so bima libanda esprit o tikaka ba famille et ça même esprit te tande basali Jaël Show et pesi pasi Jaël Show babwa ke lié poison batela ke poison liboso wana poison so akina na hôpital bande ko mikolo so batela poison ke ba na hôpital bokufa ba yesinga mikolo ba poison et aussi là na bokoko Jaël Show luka ndenga bokoko famille na luka bakenda tina na ba Congo je crois basali sa poison wana poison sili mukete ba yako tika yesu na mbasu et puis mbasu ango ndeko bwakeli mninga mwasi mbasu okata mawate bwakela mutu mbasu tana dikolo asala nde asa ata mouvement mais bozo bwakela mninga mwasi mbasu na se ya makolo excusez en principe mbasu azaki destiné ezala na nzoto ya basi mais tellement makasi esui ba pembeni wa na lipeka donc ndeko cha ile fasa la kala lipeka hotel makaka boyi pona nini bandeko mwana bato asali bino nini leki na biso asali bino nini na ebite makambo ya YouTube rando oyo vraiment est-ce que concurrence cause la loyauté biso ba congolais to sala YouTube mabe ya kosakana te YouTube comme sika ya barando YouTube comme sika ya kofinga batu oh tala ba ivoirien ba camerounais ba béninois ba ndeko musu ba sala YouTube na ndenge musu même ba mindele ba ngomoko. On croyait que maman na biso mususu ne na mona maman mususu ça YouTube là ça ndenga kolamba. Voilà ce qu'il faut faire. Bine komi ya kofinga o batu ya kakingani et puis c'est que mes cœurs soki bazo finga ndeko komona batu 1000 personnes ba otala 500 personnes ba otala live wana po azo finga mutu. Et si ka ba pesa mateya ba ola sa maman comment kotanda mbetu comment ko bongisa biloko na cuisine maman ba ko yati. Moi je ne comprends pas. Est-ce que nous devons continuer à faire YouTube kaka na mafinga? Mafinga ta botama kindoke so botama jalousie zo botama ene zo botama to bandi YouTube na bandinga po ani ya bandi ko évoluer ngala zo évoluer te po ani et pesio n na lo brango chaque fois pire ça la raté comme pirate moi na bata wuta Afrique du Sud j'ai la wuta Afrique du Sud a quitté à mon pépé ACP là mais yo aux yeux to keli mbasu na intérêt nini siko tango ya o souffrir wala est-ce que mobile na ko mobile na yo to biloko na o asana ngo komi ya yo na ndeni to kombo na Jaël Show wana succès na komi succès na yo na ndenge ni kaka pamba boy na ebite rando ngo ya bine komi niveau nini bandeko tout ça la YouTube na ndenge ya classique to beta le solo ya Samantha bandeko abokela malade basala ki poison te kuma ba ko bakele cancer ya utérus ti Samantha côté la samabele boyebi Samantha o abaka na comme Nicolo et ça non nini
Ça non de nini fiwana o aleka so ko ta chaîne na biso ko mona émission oyo ya Samantha ti mwana bata kota la sama bele pona nini akoma ki influenceuse na TikTok na YouTube akoma ki na ba abonné belé na Instagram jalousie ya pamba kaka ça pèse quoi bobandi YouTube na mninga nzera moko ça la ba mission na très bien ko chrétien te ko finga te zala éducatif batu bakolanda yo epi mutu na mtaka na tana ye etraka époque ndeko ça na ba mission très bien a comme m'abonner belé batu baso kolanda et jalouseté kimia tana yo pe ekoya shiko bakele jali mbasu na sema kono na nzoto ya basi presque na se ya lipeka atika lika bo lumumba moya kitali boko ezate et ça la bino elengi et ça la bino bien si on ndenge ko souffrir ndeko wana yo ça la bien ozo penser te na famille na yende bazo nyokama ozo penser te na mwana na ye papa mwana za calme te to pesa yekanda ani ko lobate mais to kozoye prochainement boyo koma ozo loba et puis si passe est-ce que succès oyo ba Jaël Show basala ata zongeli media ozo empêcher ça succès na pona nini ezaka effort ya musala yo pe sala bunda okosala succès lokola Jaël Show okosala yango na landa ba de comme so ba témoigner ke bango bazala ba idole ba Jaël Show oui musala totika clash concurrence il faut ça la loyal muninga oyo analyse ya li et loko mo sala ibo sava tala ba dinga basala analyse na bango na ndenge ya boyi ngana devia ngona ndenge mo ya boyi po ça va bien et puis si passe ya ko bakala bamba subo ko sala et ça malamu te na soko peine bino bande ko sala libanda ya mboka o déjà professionnel ata na Congo Brazzaville ko kanisa te ba camarade oyo tikakala ba ko la même chose na yo ba ko la même longueur d'onde na yo non pe fiu no ba wana nange fiu na ba kanyos tout exception sanga kate oui ba vrai camarade ba cause les solo mais on ba chaque fois au moins un ebota maka au cause na muninga mona mi dedans to sala na 30 ans to sala na 15 ans to très bien to soit na kate oui parce que boza na même level na on le kambe comme na binoté tanga komona yo ozu élévation. Mais tu as une fiston à Kakaboye. Comment est-ce qu'il y a comme la succès sur YouTube Ndengoana? Comment est-ce qu'il y a autant de Porsche? Comment est-ce qu'il y a autant de Amer? Comment est-ce qu'il y a autant de Benga Boyne et puis jalousie? Obanduko Luka Luka. Pour Okitsa Muninga. Même la femme n'a pas été le solaire Muninga Nangaya France. C'est sa famille qui a voulu le tuer. Sa propre famille, propre maman, propre bandeko. Pour la ligne de Bomengo, jalousie. Et bon, et comme ta niveau, maman na yo mo kalinga bo mayo. Bande ko no balinga bo mayo. Et mo ba camarade ba osuka ndeni. To peneme kaka. Yango mona ba te bele soka zui alinga ko kena milia ba bazangati. Ata to ba camarade soki nga na zui a to kabwani. Po jalousie wane ko kota kaka. Jalousie wane ko kota kaka. Et puis conseil gratuit bande ko. Soko ke sika. A tout en moyen, l'ingara offre dans la milliard bat oba les kiyo na moyen, au cause la beaucoup plus en sécurité que offre des sika oyo bat oyo le kiyo na moyen. Pour d'ailleurs tu vas te dire c'est pas comment tu me ça na so coloniser bango. Nga na so coloniser bango. Tango ka so coloniser bango, bazo lingela ba boule. Bazo lingela ba boule. Tona tsabino awa papa lupango kutu papa lupango za lupango na ya taba locataire moko tellement évoluera très bien ba locataire na ye. Abandiko baluka mpuku po ya ko leka bakiti aya ko iba mbongo ba émission wana ezana radio lokole so okutina so ko mona yango papa lupanga balka mpuku esama na Lubumbashi et ba exemple eza légion pona makambo oyo et puis si passe tala no Jaël Show ndenga zolela et bongo tozonga susu que mungana zo yoka boyoka mote botikanga son habitude dans ça émission non la ça va preuve nanga c'est tout laissez mon nom que soit les ketchou fivette neneya et c'est je vous aime pour ça l'émission na kombo nangate na bo ba je vais pas bien na bo je sais que malade ya kambango si la gars essaie de me laisser tranquille je ne veux pas
Je ne veux pas. Otikanga, bolel sa maman là chaque jour, bolel sa maman là, je ne veux pas. Otikanga, Otikanga, laissez-moi d'abord tranquille, je ne veux pas bien. Laissez-moi. Son santé la gueule, comme d'habitude. Alors laissez-moi d'abord vivre un peu. Laissez-moi la fin, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir d'ici. Laissez-moi. Laissez-moi, s'il vous plaît, l'interprétation de la je vais l'hôpital, ça, mission de preuve, mais je ferai l'émission par l'internet. Voilà. Et puis si vraiment pas si, j'ai le show, n'enga leli. Pour les que sa famille n'a pas si. Wana kuto zaki avance en bas soit, avance en bas soit, dans en bas soit là mukena les bimagina noté. Mais Chicago, elle souffre. Please. Totika makambo ya mutema mabe. Nzambe pa ko pa molate. Et pas de nyonso ba youtubeur ba youtubers rando ça la utilité mon côté. Tout ça la kamusala ndenge bande comme ça ba utiliser YouTube, ba ivoirien ba utiliser YouTube ndenge mususu. To komona bande ko ba ivoirien, ba camerounais, ba égyptien. O komona ça live ba drainer ba 5000 personnes live. 7000 personnes, 10 000 personnes. Mais beso ba congolais mona ka ça ka 500 personnes, 1000 personnes. Butamona ka normalement 3000 ba 4000 déjà conférence na biso comment il s'appelle Kouswanika, je crois, à toi t'expliquer. Fabien Kouswanika, il a mon à 4000. Mais on doit encourager. On doit encourager. Si réellement ton lingana qui est sur Congo, surtout ma chroniqueur, ma chroniqueuse, tous à combien? On devait créer un groupe. Oh, ceux qui m'ont donné une chaîne, bisonions, tous s'abonner, tous à plus de 5000. Imagine si on a un groupe, bino s'abonner, madame on paye chance maman, oh ba monétiser, ba comme on a 1000 et puis ba monétiser chaîne naie, to sungana. Et ça mbongo ya mundele mbongo ya mutute, oko jalouser muninga pona nini. Et puis si passe. Merci na maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ne courbure ni virage, coordonnatrice à Radio Locale Télévision, na Radio Locale Télévision plus. À l'objet de l'eau à partir à l'objet de Tobaki, Radio Locale Télévision 2, Tomanobeng en Radio Locale Télévision plus, parce que ça a extension et à Radio Locale Télévision. Merci Nabino Bandekubo partager vidéo Oyo. Pour partager peut-être ma moto oyo et sungiote et kosungande kosongolo et sikamo kompakala. Tokona sur lobby pour la numéro sur Radio Locale Masolo sur votre chaîne Radio Locale Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Une famille fashion, donc la mouki a volé la mouta pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari et Ali, non tout, c'est une famille. Déjà c'est le vêtement, une famille, au moins aussi, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, c'est qu'on a fait. Ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. Petite est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, on a dit nous, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comme on m'a dit, les vêtements en bout là. Vous avez mis accompagné quoi. Mon jaquette au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Jaquette Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pour la paille. Jaquette. C'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est quelque chose. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,